Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères et sœurs en islam, pe bandeko nanga ba congolais, bino banso o bozali kolandanga. Na pesi bino mbote ya lokumu, mbote ya batu ya paradis, mbote ya kimia. Tikete kimia nzambe pe bote nzambe za likolo na bino. Message muke na ngana pesa bino ezali ya 4e chapitre ya 5 Coran, na verset ya Yambo, na verset ya 71. Na surat Tahrim, tout chapitre d'interdiction dans 5 Coran, na verset 6. Yaliboso Allah subhanahu wa ta'ala lobi ebino bandimi. Prenez vos précautions. Bo prendre vos précautions na bino. Awa nzamba zali kolobela biso. Ça concerne aussi problématique autozaina ngo ya pandémie. Oyo ya Covid-19. Nzamba lobi to prendre ba précaution na biso. Na simana ngo nzamba lobi susu lobi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ebino bandimi bo batela mabota na bino mpe milimo na bino na moto ya lifelo. Moto ya lifelo ezali ko sous-entendre danger. Et toutes sortes de dangers. Na verset oyo ezali ko yebisa la biso to yebakaka ko tiaka barrière ou bien tozwa ba précaution na biso po ete tokoya na katikati na danger wana te. Vie ezali sacré. Alors lelo oyo soki tozwi vaccin ekoki kosalisa biso pona kobatela milimo na biso pe kobatela milimo ya bana na biso ndenge lobami na surat Tahrim pe tozali ezali kosalisa biso tozwa ba précaution na biso et kozala malamu. C'est le moment pour la combattre la molimo na yo, combattre bomo ina yo. Ezali moment yango yo kozala ko hésiter te. Donc on a 72e verset lobi parmi vous ezali bato bazali ko hésiter. Kozala parmi bato wana te. Parce que ceux qui olingi yo voyager et kuna ba pesi yo condition ya ko voyager il faut se vacciner. Okoya kozwa yango na makasi. Alors kozela te tango yo ko voyager nde oyo bona ke non eza malamu kozwa vaccin. C'est le moment tozwa ba vaccin de façon que tomi bate la poete nzambe alekana ko bate la bino. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.